mokili na biso manaka ya baindo kalamri ya Afrika manaka ya baindo tuyeba yango tutusa yango tusale lango yango ya biso tuyeba yango tutusa yango tusale lango yango ya biso ibele ba yebite utamokile kelama esalima mibu hebele bote mingi pe boye bolamu bandeko balandi na manaka na bino ya mokolo mwa lelo émission oyo bino bopeselaka penza tango bozulaka ngonga ya kolanda liboso ya bitando na bino na kati ya bandako na nzela ya chaîne na bino vwa mo télévision na ntina ya koyeba manaka na biso baindo lolenge yango etambolaka kolandela bongo calendrier na biso africain oyo calendrier na biso africain ezalaka na bokeseni na calendrier ya bapaya matuno mingi lisusu tolobaka ntango nyonso ete émission na biso mokolo mwa lelo eyaka okati ya mabota na bino na ntina ya kotangisa bino na ntina ya kolimbolela bino manaka na biso baindo lolenge yango etambolaka nde na yango na manaka na biso baindo mokolo mwa lelo tozali bongo mokolo mwa ntsona tuku mibale na sambo na sanza ya yambo na bopemi ya sambo na mobu monkama na tuku misato na mibale kaka na eleko na biso ya mvula ntete wana ezali bongo kondela bongo manaka na biso nde soki tokobalisa yango na manaka bapaya lelo tozali bongo mardi le 20 octobre 2020 tokobalisaka yango po ete toyebaka lolenge nini manaka na biso ekotambolaka kolandela bongo na manaka ya bapaya lolenge yango ezali po ete bososoli ekoka kozala na manaka na biso bayindo tata mama bisika bozali kolanda biso lelo esengi tosimba nini lelo tokumbeli bino toli to mpe tokumbeli na bino peuple congolais en général na bisika nyonso bozali kolanda biso kolanda bongo situation to mpe kolanda bongo période oyo tokoti tokutaki na période ya elanga sikawa tokoti na période oyo manoka ezongi lisusu to mpe bongo mvula ezongi lisusu konoka conseil yango ezali sur nini yali sur baréalité oyo toli kokutana na yango na baquartier na bisika oyo tovandi baconstat oyo tosali mingimingi na période ya mbula ezalaka période oyo badega esalamaka makasi na nzela na banzela badege esalamaka makasi na bandaku badege esalamaka makasi bisika lolenge na lolenge mpona nini ezalaka suite ya bacanalisation ya bamai na biso ezalaka malamu te yango toye kopesa toli na bino peuple bino bato bovandaka bisika oyebi ete nzela na biso ezalaka mabe soki mvula ebeti ya makasi nzela na biso ekobukana soki mvula ebeti ya makasi lopango na ngai ekokende soki mvula ebeti ya makasi mai na ngai ekokende kosala dega na lopango ya moninga ngonga yango oyo bamvula nanu te mpenza ebandi kokweya ya makasi tosala nini soki tosalaka cotisation mpona kosomba basak mpona kolona na nzela ngonga yango ya komilingela biso oyo tozali na mapango tokomonaka soki mbula ebandi kobeta makasi ntango mai ezoleka ezokende kokumba mabele nde na nzela kokumba mabele wana ekotimolaka ezotika bongo mabulu okomona bisika mosusu avenir mosusu na se mosusu likolo mabaku eleki trop suti ya nini mai ezomemaka zelo yango tosengi na bino bolo na bapelouse pamba te na ntango oyo mbula ezobeta mai ntango yango ezoleka soki ekuti pelouse mai ekoleka na yango ekokumba ekotimola te okomonaki badega wana ya mabulu ekozala te na kati ya mapango to bisika oyo tovandi na biso oyo bato ya mapango totimola mabulu na kati ya mapango na biso mpona nini mai na biso ekende kosala dega te na mapango to mpe na babisika mosusu nzoka soki tolinde bongo na mabulu na kati ya mapango na biso ekopermettre mai na biso ezala garde mpo to éviter ntango mosusu bacatastrophe to badega oyo ekoluka kokumba lisusu mabe na kati ya kozala na biso tozela te bakonzi basalela biso biso moko naini tobanda bato ya liboso na bandi na lupango na ngai na kei na veni na ngai tozali sensibiliser biso nyonso mpona kotelema kolite contre bapasi to contre badega wana nde wana ezalaki toli oyo tolengelaki mpona bino mokolo mwa lelo mpona koluka bisika tovandi ezala malamu kolanda bongo periode oyo tokoti kasi tokoleka bongo te soki totombeli te mbotama elamu na baebanso oyo babotami o mokolo mwa lelo na bisika nyonso ebino bozwami totombeli bino mbotama elamu tika ete nzambe ya bakoko kimi ya mfumu kimbangu ebakisela bino lisusu bongo mikolo ebele ya kovivre na kati ya mokili kasi lelo kolela bongo lisenga na bino ba téléspectateurs fidèles ya Voix Mon Télévision
bosengaki na biso ete tokakobakisela bino lisusu rubrique ya sika oyo ezali bongo vidéo du jour nde bongo direction ya chaîne ya Voix Télévision bandimaki bongo lisenga na bino nde mokolo mwa lelo toyei kopropose bino lisusu rubrique ya sika oyo ezali bongo vidéo du jour bolanda vidéo du jour oyo na bokebi biso na bino tokokutana nsima ya vidéo du jour matumbi lokuta eleki mingi na kati na mboka ya biso baprofete ya malheur baleki mingi lokola tokobanda élection okoyoka vote ngai bato nyonso bakufaki na maboko na yo bakobima vote ngai mboka ekokoma bwe vote ngai okozwa mbongo mingi citoyen militant ezali eloko nini balobi yango na lopoto démagogie kobulungisa bino mutu na makambo ya lokuta ndenge nalobaka mikolo miso mpe ntango inso na lopoto nalobaka bwe la jeunesse c'est le Zaïre de demain la jeunesse c'est l'avenir elingi koloba lokola na telemi na bandaki mosala oyo suki nyonso mwindo lelo suki pembe lobi na kei mboka oyo na maboko na nani na maboko ya jeunesse matendo mingi na bino bandeko balandi ya Voix Télévision na komona ete bisika bozwami bolandi vidéo du jour otolingelaki bino na mokolo mwa lelo kasi bayike baseki mais biso tolobaka ntango nyonso ete ntango tozotala eloko tokoseka na biso soki ezali mpona kosekisa kasi esengi totire leson nini oyo elobami na kati ya vidéo du jour oyo tolandi jeunesse oyo président Mobutu alobelaka na ntango wana yango ezali jeunesse oyo ezwi relève lelo kasi changement ezali te mpona nini changement ezali te mpo ete mai oyo alobaki totiaki yango na kati ya misala te yango lelo toretombe na même situation oyo jeunesse wana bazalaki na yango biso mpe lelo toli koretombe na yango kaka bakonzi to mpe bongo peuple to mpe bongo bakonzi balekaka ntango nyonso na bitando bovote ngai bovote nga na kosala boye bovote nga na kozongisa bovote nga na kosala boye kasi nsima ya kovote bake na bibonga réaction ya malonga ezali te bakomi kokosana na makambo ke mboka soki ezotambola te ezali mpona intel mpona intel mpona intel or na esika bayebisa bato na esika bayebisa bilenge esika nini mboka ebebelaki mpo soki toyebi esika mboka ebebelaki tokozala na facilité ya kobongisa yango yango na butu moi nesongi ya nzila alobaka ete bakulutu esengi bovandaka na bilenge esengi boteyaka na bilenge boyebisaka bango mayemaleka e permettre bango na lelo oyo bakwa koyeba ndenge nini bakomitambusa po ete ezali lisese moko elobaka moto akoyi na nzeta mbila na ntongo apesi baye batikali mayele soki bino boteyi biso lelo lobi tokokoyisama te lokola bakulutu na biso oyo bakoyisami lelo yango toli kosenga na bino bakonzi to mpe bongo bakulutu bolakisa bato réalité mboka ebebeli na système ya mundele oyo toli kokambela mboka yango ebebeli ezali te mpo kingandi akotaki na ebonga mpo kingandi azolia to te boyebisa biso vérité toluka mpe tobongola système oyo bokambelaka bamboka tozongisa système ya solo système ya malamu oyo koluka koapporte un plus na kati ya société to mpe na kati ya nation na biso mpo ete kimia ekoka mpenza koyingela okati ya mboka na biso yango tolobaka ntango nyonso ete botikalaka branché na chaîne na bino Voix Télévision mpo na nzela chaîne na bino Voix Télévision nde kofaire découvrir bino mai ya ntina ekofaire découvrir bino mai ya motuya oyo mpenza tozangi mpenza koyeba tozongisi matondo mingi na bino bandeko balandi baye bopesaki biso ntango mpe ngonga ya kolanda biso na émission na biso ya mokolo mwa lelo ntango nyonso ozongisaka matondo mingi na ndenge wakialaki yo elongo bongo na libota mobimba baye bazwaka ntango mpona kolandaka biso na émission na biso mokolo mwa lelo mpo nini te tozongisa mpe lisusu matondo mingi na équipe technique mobimba oyo basungaki biso mpo ete tokomela bino malamu na liboso ya bitando kati na bandako na bino wapi tomoni tata kwaku bazalaki na eteni ya caméra mpe kuna eteni ya réalisation tolaki bongo na tata timba superlatif tika ete kimi ya nzambe ya bakoko ekoka koyingela okati ya mabota na biso nso na elamu na banso Malaka ya baindo,
ebele ba yebite utamokile kelama esalima mibu hebele